École Congo démocratique na Congo Brazzaville babandi lelo na Kinshasa session ordinaire ya mikolo misato ya mayematali bobateli pe bokengi bikolo mibale bisi bikutana mbala sambo mibubileki sepo na makambo mango. Mbongwana ya bokonzi na Russie ezali te eloko autant pe États-Unis ezali koluka atako Moscou ezali kosala bitumba na Ukraine le chancelier allemand Olaf Scholz sima na kosulola na bayimbula matari ya Amerika. Baïke na ba républicain balobi était Joe Biden koloba était Vladimir Poutine na koki kotika la te na bokonzi ezali libunga pe bato basusu bakanisi koki kobenda matata molai. Emmanuel Macron ya France akebisa kipona yango kasi Joe Biden alimbolaki sima ete atindi te mbongwana ya bokonzi na Russie. Anthony Blinken alobi ete mboka na ye kosala manso pona kopekisa Iran kokoma na bibundeli ya nucléaire. Secrétaire d'État ya Amerika azali na mobimbo na Israel na tina ya kokitisa bobendani kati na bikolo ya Baarab na Israel na nzela ya boyokani.